Saratola. Saratola. Ozotalanga. Nde nazawa Sara. Nazotala yo na émission moko te ko sala la ti périple moko neti ba musicien oya ba ya États-Unis ba la ti 5 bo banso ba kufa. Périple mo kitio po benelong. Sara. Omoni na mokili ya, omoni lelo ndongo za emilie. Ezo seplisa ngate ni humiliation oyo sibir Sara. Na komelaka yo mikolo nyonso na kotaka na miri na yo Saratola. Mikolo nyonso nzambe asala na kotaka na miri ndo na komela koka yo okutana na nzambe oyo ya bofelin yo okutana na nzambe ya bafami veve defale mosusu kotanda esali nga na komeli yo mabe Sara osala mwana nga tilelo nakendeke devant nzambe ce n'est que le commencement nga nanga na pouvoir ya komodire yo te Sara mais nzambe ya bafelin Sara yebi mwana nga te Sara yo olakisa foto ya mwana ngai boye Sara otya foto ya mwana ngai boye na kati ya voiture nokosala baémission Sara okosela mwana nga makambu Sara yebi mwana ngai te Sara moni ozoyoka na abeta tolo ce n'est que le début emilie sozi ya mokili mobimba kofinga bato leki ata bato basali yo mabe te kofinga na benga yo etanke ndeko ya mwasi etanke mwasi napesa yo conseil Sara boni kofinga boyeko boni kofinga nalobela kende kutu mosika tokina nga yango yo ozafanya fali na bino nazofanya fali te nazaka mutu ndongo ozoloba kitro okatelanga telefone obalanga yango sifalianga te bino na kisi Sara okatelanga telefone napakwa na ngonzi nakende kotala bana na nga mama yo olobi Sara alakisa foto ya mwana na yo ebanda ndeni ezali problème nini yo obenga Sara pourquoi et atiaki foto na yo quand ebanda ndeni ni mida nakende kotala bana nga bakoli na boti na bojeni mida yo za wapi na poto aka na France na boti ana na France na poto na 89 marché peuple congolais bana nga mida eza le fond te eza le lendo te donc na ye poto na 89 j'avais 18 ans ozola nga peuple congolais na beli ko vanda pa ya na nga ya bala juif aza na mbongo makasi na vandi pa ya na nga conseil liboso ya na nga pesa ngai ya na nga ya poto na 17 ans albi na ngai ko fréquenter ba congolais to ba rozo mososi manabi ya te nga na na koli na Congo mbulafu pona kata mutuna kene mingi te nzamba sali grâce na yo za mobali na bali Sara mida peuple congolais na bali na bougène na bali pa na bougène trop jeune en fait ko bala na bali semeki na so et salaka ye plaisir et m'a fait des cadeaux ce que pouvait me faire botala ka ba juif ba société belé c'est ça na vandi na mwana nga na iki na botaki mwana nga liboso na Congo ya mwasi papa bana nga pauvre papa bana nga balaki ngai a déclaré mwana nga po mwana nga ya mwasi aya na tika ke na âge à 3 ans mais dans les roses zemi vous savez quand je parle comme ça des fois c'est tellement triste franchement non maman tu je faillis pas de mon fils à cause de ça oh Seigneur aide-moi non maman tikolela maman courage tikolela tout ensemble parce que mawa namona mwana ngai ndenga komaki akoda Sara nakota toujours na émission na ina komela kai na hôtel émission Sara na buti mwana nga na si moi c'est ma mwana nga tanga botami na âge à 2 ans ba ko lo ba mwana nga maladie il est drépano. Vous savez, dans le drépano, le Congo va en moussous. La France a peu bandé moussous. La France va traiter bien dès qu'il va en drépano, ça veut dire qu'il va en SS. Pardon. Au beauté, na neni noa na mwana on. Moi, j'ai bouté à 92. Aujourd'hui, il a 28 ans. Mais d'abord, il a dit qu'il Congolais. Donc, papa, moi, il a dit qu'il va prendre à SS. Mais le docteur va expliquer que non, vous vendez, vous en avez kimia parce qu'elle faut vivre normalement. Les gens qui ne comprennent pas la maladie là, cette maladie là, ils ont la façon ébellée. Alors, ils sont mais comme quand nous sommes juste, parce que voilà, examen, entre papa et maman, tout ça, AS, mais en même temps, AS, on a sur besoin compatible pour votre moi en SS. Mais en même temps, comme les mibales, chromosome plus que nous, les femmes,
Voilà pourquoi les hommes meurent plus que les femmes, en fait. Bazaka na chromosome plus que les femmes, bazaka na vitamine moko boye. Et ce que moi, on a besoin d'un boto, mais est-ce que quand on vitamine, on n'a pas papa, on a ressourcé et médité. Donc, bah, ça, vous savez, examen, mais comme par hasard, ils ont trouvé cette, concentré de vitamines comme anticorps très fort à pouvoir au Pananga. C'était incroyable. On m'a fait des examens. Moi, je suis à l'hôpital pendant une semaine. Comment ça se fait que je suis une femme, mais j'ai cet anticorps très fort, là, trop puissant. Par rapport au mobile a toujours ma cage. Donc, je suis étonné. Donc, nous avons fait une salle à ma cambonaye. Ok, ça veut dire qu'un jour, ce qui moi nanga ba yeba longole excess ba ko ka moi le pinière nanga ba tiango pa ya moi nanga Mida, c'était pas facile, j'étais toute jeune, mariée toute jeune. Mon mari il était plus mon défunt mari il était plus âgé que moi, donc ils étaient déboussolés dans le monde mes soeurs on m'a soutenu, non ça va aller ma sœur nanani nanana Mida nzambe ka ndenga sala makamnaye na 95, nous avons mis, il y a moi, il a mis ça. Aujourd'hui, mon fils, il a 28 ans. Moi, il a mis ça tout. Il fallait la bota, donc c'était compliqué. Donc, ça, il a examen, moi, la bota, mais AS normal comme moi. Donc, du coup, papa, il a beaucoup fait 95. Donc, mon fils qui a 28 ans aujourd'hui, 25 ans, pardon, aujourd'hui, papa n'a pas tigé na Asia 3 mois, mais dans la lingate, quand il a mon école, qui peut me toucher moi, mais dans la lingate, va toucher bana, moi, je combats pour les enfants. Je combats pour les enfants, même qui ont des papas et des mamans, et surtout les enfants malades, Mida. Je t'avais compris, j'étais suivi ton émission du début à la fin. J'étais là pour te soutenir. Mida, na vanda ka boy na bandi ko boko la ba na papa longa zumo limo na ye. Mida, j'ai souffert psychologiquement. Non, mon mari il est décédé de cancer de poumon. Donc il a souffert na ndengu moko na zo ba sene na osuka wapi ngai ko bébé na tika na bala mi balé moko za maladie Seigneur nzambe edenga mida na simba nzambe boye. Na simba nzambe boye Seigneur na okokate. Mida te okaka ko kufela. Tiko nini arrivé que Sarah finga mwana na elo ne sala que Sarah finga mwana. Sarah eti ko sala nini mukolo moko Sarah ko sala émission azo finga moi za fali. Na za fali ya mutu te. J'aime la musique qui fali. Ça je peux dire la vérité. J'aime la musique qui fali. Surtout pour na nini mida pour na mon fils. Mon dernier fils Kevin. Nimi da kala na zonga na muke. Taka bana bakoli na papa te. Na mboko pour moi na ba psychologue, pour moi na ba psychiatre et tout. Moi na ngaya suka. To kende ke église na koli sur l'église mais musique a fallu. Soka zo yo kango na yeko mono ndike musique a fallu et ça le déclic mo be na mtu ya moi nanga. Ya les gens peut-être ils vont dire que yo mto sambe yo ka musique a mokili. Mi da musique a mokili na nzambe eza hey. C'est ça ba on so simba ba kisi. Ya ba mise chrétien simba bakis ato bakanga bana nyoyo banani bakomba ba Moïse Mbie bango no sona ba basi ba Michel Bakenda donc c'est pareil baza pareil na ba mise profane donc voilà baza pareil mida parce que moi ni musique à mon kelele musu ko mida ba moi musu fera na ba musique wana ko ça donne donc on dirait la musique en fait parce que on ba musicien mo kelele ba yembela ka ya donc on samba pesa ba mais dans le vent de boye na kebe botala bana ba kitana bango nga bazwanda kuna bango mbalele kina kulutu c'était difficile na kende botala bango pona ça la desne na bango na ngai kokota hôpital il fallait na subir opération na bitu tukana ndo passer desne na bana na ngai et au sala ngai bien parce que na police ba lo kwa ba mina en fait le bano Sarah tout la émission ya Sarah na bana na ba dit maman pourquoi tu regardes toujours ça mais non parce que c'est mon pays en fait na benga Sarah mida c'était vers 11h na bina Sarah bonjour Sarah bonjour na bina Sarah mais franchement makambuzulu bozuma te kezo contribute yo moko banga bina yango yo nani yo fanya fali na bi ba muka katinga téléphone na bi Seigneur limbi ça y mida le même jour wana kaka
omoni nzambe soki alingi abimisa mutu na soni akomema ye ti na suka le même jour namona na basoir boye nasali nourriture on est assise avec mes enfants Sarah azosala émission na voiture nabi te ngai conseil on ayebi te pourquoi nzambe atiaka conseil na motema mpona conseiller Sarah nabengi Sarah mida nabengi Sarah ntango azuka ya telefone atiango boye liboso ya bafani ne oyo nti bandi kolanda ye na momana mpenza bato bandi kolanda ye mama obengaki ye na WhatsApp nabengaki na WhatsApp foto ya mwana na yo foto ya mwana ezali na profil voilà mwana nga ta foto na ye na profil donc olinga oconseille ye en plein air quoi na ndenge obengaki na miso ya bato c'est ça na ntongo ntango nabengi ye le même jour en fait na ntongo ntango nabengi ye akateli nga telefone voilà na bapokwa nango abandi kosala susu émission na bino non c'est le temps que je peux lui conseiller même que ça soit devant les gens ça change quoi mida c'est ça change rien amoni kaka numéro atiango sikoyo devant tout le monde mida totika okosa mida nazolela ti lelo ngai alela ti lelo mpo na saka parce que alinga kopesa mwana nanga malaise mida ebi ke saka abrandissant portable ya mwana nga pepe congolais abrandissant portable ya mwana nga boye libeso ya bafai na ye bomoni garçon oyo azobenga nga banda ntongo ti mpo azosala nga bamenace de mort mida mon fils il était à côté de moi il comprend un peu le lingala il m'a regardé il est devenu tout de suite pâle en fait parce que c'était bakoka te bakoka bashock te voilà bakoka bashock te bana wana mida nazoso la vérité moi mon fils si tu le vois mida nakoki kopesa Facebook nango kotoba te maman koloba susu kutu bongo tosambelaka en plus il est grand costaud un bel homme en fait un bon garçon mida oyebi te mwana nga tali ngai po bana ss bakokaka shock te adestress bakokaka yango te soki alingi eloko azwi yango te akosala crise ce sont des crises dures mon fils a subi l'opération des cerveaux mida donc soki nazoloba boye ntango mwana nga susu muti namoni kaka eti mwana nga yo osala crise natemi maya misekiti nga naki natangi ye medisi mon chéri vie écoute calme-toi c'est rien elle dit maman non c'est pas rien maman ça c'est grave maman on fait pas ça maman mida tout de suite leki n'est pas telemi tout de suite dans bamboli mwana nga bakisi mida nabengaka Sarah mpona sola na ye nabengaka Sarah mpona sola na ye yokaa te mais ti lelo nakende epa nzambe nga ti lelo nakende epa nzambe mwana nga il a subi au moins 7 opérations ya minene oyo bamédecin bazopréparé nga bazolobaki madame ton fils va pas vivre mais la foi que j'ai mida mwana nga alonga na baopération nyonso aujourd'hui so ozotali yo olobi te nzambe amalamu Sarah yoka message oyo ngai nazotindela yo ngai mama ya mwana oyo brandisaki portable ele boye mpo na bafani na yo et quand je te regarde là avec ton perruque avec ton visage tout bâti je dis que Dieu est grand la honte que tu as subi dans le monde entier la honte que tu as subi Sarah. Je crois que mes prières, ça fait partie. J'ai prié pour toi, pas pour te maudire en fait. J'ai prié pour toi que Dieu ait pitié de toi. J'ai prié pour toi que Dieu ait pitié de tes enfants. J'ai prié pour toi que Dieu ait pitié de ton mari. Sarah, Dieu est juste. On touche pas, on ment pas. Tu fais des choses, fais-les bien, Sarah. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est pas moi qui va te punir. On touche pas aux enfants des autres. On ment pas, Sarah. On fait les choses telles qu'elles sont. Va au droit au but. Soki bato baotala yo soki bato bakotala te bakotala yo te Sarah mais mensonge eza mabe apres aprisi ntango natala okolobaka nini te nakendeki kosambela nasambelaki na 5 matava nasambela bino bopaka na nzambe vous vous jouez avec Dieu qui vous donne le souffle de vie vous jouez avec mais si mes enfants ils vous connaissent pas mes enfants ils rentrent pas de vos conneries Sarah mes enfants ils rentrent pas de vos hypocrisies la honte que t'as. Là, je te regarde bien, je te regarde trop de même. Ton visage est rempli de honte. Tes épaules sont baissées. Tes cheveux, que le perruque que tu as mis dans ta tête. Oh, Sarah, ce n'est que le début. C'est pas fini avec Dieu. Va dans la vérité, Sarah. Dieu te bénira. Dieu te bénira tes enfants. Dieu bénira les carrières de ton mari. En fait, ici, je comprends que tu es une femme de la honte, Sarah. Mais je ne peux pas t'insulter. Parce que les insultes, c'est pas pour moi. Mais je sais que dans tes commentaires, je t'ai insulté. Oui. Je t'ai insulté. Moi, je suis une femme chrétienne, vraie chrétienne.
parce que tant na talaka bana nga ndenge nzambe abokoli nga bango kevi na nga ya suka atikala na ali ya 3 mois mwana na ngai oyo ngai kobomisa na bafani affaire azalaki na 3 ans Sarah non mwana na ngai Mida esilaki bongo te mwana na ngai na ye na nga mpa na nga na koti hôpital na bimi nakini mpa bana na nga doye mwana na nga doye maman tu sais qu'on m'a appelé tu dis quoi tu à qui donc babengai mwana o na numéro yo benga Sarah na numéro ya mwana na yo donc tango yo ozobenga ye affiche yango boye do bato bamonaka na numéro na photo ya mwana na yo na direct na ye c'est ça d'accord après bato bakomi obenga mwana na yo c'est ça bakomi kobenga mwana nga bakomi kobenga Sylvie moi j'étais pas là wana esalama na mbula nini mama na biso Octobre, non, novembre, octobre, septembre. Au mois d'août. Et ça m'a dit le mois d'août, Mida, c'est pas loin. D'accord. Banda wana benga Sarah avec son mari là, les 10 points de son mari. Na benga na bandi ko loba na misa batu, moba ene mtayamba portable, apesi bakati. Mida, au moins wa mwaso. Mida, le bangala sala e mabe, le bangala finga kiye mukona benga kiye, le ba mwana ngai muta benga kiye Mida, seki mwana ngai muta benga kiye te. Nzamba okutana nzambe. Saka binza ba message nyos na tinza la kai. Na vuwa devant Dieu, ça ba message de bele pe na finga kai oui, mais na sukisaka nzambe okutana na nzambe. Saka na kenda pa mwana ngai Mida. Moi, maman, Bandi, c'est un costaud, hein. Il fait 1m80. Un costaud, Mida, un costaud avec ses locks. Mida, moi, Bandi, maman, mais vous, les Congolais, la Monica va venir un peu pâle. Non, qu'est-ce qu'il y a? Maman, mon coba, le baraté, trop poule, maman poule. J'aime mes enfants, mais je ne sais pas parce que, na boko ni bangonga, moko na bouchenes, ya mouke, na nzambo, na simba, Mida. Mida na ngai Sarah on que na vie ka malembe na dit qu'est-ce qu'il y a mon cher Simbi portable il boko ne zelenga bi maman je suis trop de ménage maman moi je connais pas ces gens-là maman moi je connais pas ces garçons-là maman pourquoi on m'appelle pour m'insulter maman pourquoi on m'appelle pour m'humilier maman qu'est-ce qu'il y a maman pourquoi vous les Congolais vous êtes comme ça maman Mida la kangi moi na fuka mi Seigneur pesa kimia na moi langa son frère a ekokota otaki classe musala son frère a bi maman qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qui n'a pété mbang, n'a pété ma vitamine, n'a pété qui se peut, qui se mou, pour calmer, et se calmer, allonger, vas-y, boyer, mais grisser ses dents, gringue, n'a dit non, mon chéri, pas la colère, papa, pas la colère, mon fils, c'est pas ça, pas ça. Ok, maman. Merci beaucoup, Batbayoki. Batbayoki. Attends, Sarah, aujourd'hui, tu as écouté la voix de sa maman, hein? Sarah, aujourd'hui, tu vas écouter la voix de la maman que tu as brandi le téléphone de son fils à cause de petits abonnés, à cause de minuscules d'argent. Parce que aux autres filles, mais tu es ma sœur. Tu pries, moi aussi, je prie. Sarah, t'as vu l'humiliation que tu as subi? T'as vu l'humiliation que tu as subi, Sarah? Là, il y a tes photos, là, je te vois, mon Dieu. Tu es vraiment, on dirait, un poule, quoi. Un poule, ça va sauver les mailles. Sarah, ce n'est que le débit. Oh, yo, sale na mwana, oh, ya zanga papa. Oh, yo, sale na mwana, oh, ya problème à santé. Oh, yo, sale mwana, oh, problème pour criser, pour piquer, crise à coussi. Bah, non, on m'a dit pour discuter, là, on a battuté. Bah, non, on va fricater, là, on va congolais, là, j'avoue, bah, congolais, vous excusez, là, l'indéna, le lende, parce que, ko banga. Bah, non, là, on va fricater, bah, c'est mon go, bah, on peut se voir, mitou, pas si, bah, comme on sala, ma bé, parce que, n'a mboko, toyebi, bah, maman, oh, bah, zobe, ça, bah, bah, Mida. Ngala, kangama, kina, yes, on va, n'a pas bazande, bazali. Sarah, ce n'est pas fini. Sarah, le 1900 que tu as subi, moi, pour moi, Priez mon Dieu, je dis merci Seigneur. Je fais du mal à personne. Et la personne qui me fera du mal, tu vas t'occuper de lui ou d'elle. Sarah, je dis Dieu t'occupe de toi. Fais Diego milite aussi, c'est Diego milite. Écoute le conseil que moi je vais te donner. Sois un homme. Sois un homme. Ne laisse pas ta femme porter le pantalon. Ne le laisse pas. Mais toi, tu étais là. Pendant que ta femme fait des bêtises. Aujourd'hui,
Et dans le Congo, il s'allait à passer Diego. Quand tu as moi, c'est dans le Facebook, il y a ma somme. Il y a le puta. À fin d'année, il y a lundi. Mais à quoi ça caté? À quoi ça caté? N'a vu ça, ça remonte ma songe au quoi ça l'a humilié tôt ou tard. Ça a une passe à l'issou. On veut comprendre. Na zali susu ni pasa. Na simba na susu ni pa ya nzambe. Nzamba benda nga pona sale la kaye. Azwa mobile nga na bo mwana. Na zalaki bo mwana. Alors nga je suis là avec toi. Je vais donner exemple à tout le monde à cause de tes enfants. Les enfants, tout le monde, ils vont voir tes enfants, ils vont dire que ces enfants, ils ont grandi avec un père, avec une maman. Sarah, mes enfants, leur papa, c'est Dieu, Sarah. T'as failli tuer mon fils. Sarah, t'as failli tuer mon fils. Si de ta bonne santé, je peux comprendre. Sarah, tu sais pas comment moi je souffre. L'hospitalisation, des crises à la maison, des crises qui durent 5 jours, 6 jours. Je suis là avec mon fils qui pleure, des larmes qui coulent, Sarah. Tu as failli tuer mon fils, Sarah. Tu paieras. Tu vas le payer. Dieu, donc tu vas le payer. Parce que tu n'es pas un homme, en fait. Tu n'es qu'une femme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous pardonne, Sarah. Ce n'est que le début, Sarah. Le militaire que tu as subi, la France a tué pour faire les gueules là, pour dire des mensonges. Tu as menti pour mon fils qui n'a rien fait, Sarah. Non, pas par mes enfants. Pour mes enfants, je saute. Je mesure 1m60. Mais pour mes enfants, je deviens grande. Je mesure 1m90 pour mes enfants, Sarah. Surtout mes enfants, ils ne rentrent pas dans vos conneries là. Dieu a dit, la vérité un jour ça triomphera. Le mensonge, c'est pas de Dieu. Tu n'es qu'une femme d'Isabelle, Sarah. Tu es une menteuse. Tu as menti pour mon fils. Et si c'est tout le monde comme tu veux, ce n'est pas mon problème. Je suis pas la grande sœur de Fali. Mais Sarah, tu as menti pour mon fils. Mon fils, il a failli faire une crise, Sarah. Tu as déjà vécu avec un enfant malade, Sarah? On a dit moi la malade, Sarah? On a dit encore? On peut voir moi la malade? Sarah, on m'a la minute de gouvernement comme film dans ma baie. Pour que tu aies un gâteau, on fait sur Facebook, il a un gars. On cala moi si nous n'avons pas ça. Mais, l'enfant va être Sarah. L'enfant va être ta nzambe ya lola. On a la vande là, Sarah. Yewana, abandi ko puta na morceau par morceau. Merci, maman. Merci. Ni d'expliquer ngai pardon. Sarah, on va na zolo ba no boy ko na tale longino na vidéo na ordinateur na ngai ya Mac. On doit comprendre Sarah. Na perikola, na elongo oza bâti. Oza abati. Parce que ma femme bisiyo. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu. Nzamba malama bundela kaba innocent. Sara nzamba bundela ba innocent ko bundela mwana ngai na yotina suka. Na bana mibale ba mena sakiye. Ngakuti na zwa moko na téléphone. Na bandi ko peya ye. Na gambeli na bine est-ce que vous santa mwana nga. Maman excusez-moi, maman toyeba kite, maman tala kapa na dit té. Boza ba fani ya Yesu me nzam ya basa mokilité. Bonga boba mwana nga. C'est que moi c'est moi ma paix. Il suffit d'un autre qui est dans l'état française. Mes enfants ils sont françaises. N'a l'état pas d'abord on a balabongo menacé moi na tala boy. Banga ba sina ba papier na Congo. Saka banga ba kangayo. Na bité ngai nganga avocat nga. Juge nga exam Zambi. Oya pesi ngai esengo banda na ngai de ba kola. Ba ibi kutu besisité. Ba yana nga baba. On dit que yo boti bana basi, on boti bana on dit que yo boti bana ya basi ya mibali. Bayanga bana babana basi. Mais par rapport à bana il y a différence quand même. Mais enfants va bien bana moko agneau. Baza respect. Ba fia mututé et nzamba zo pambola bango. Et bongo yo Sarah yo. Oh Seigneur simba motema na ngala singa moi so tenzambe ya lola. Mais Sarah, oyo zakaka début moi moko ya soni. Diego leta pantalon. Diego mérite leta pantalon parce que na ma change de côté à moi sinon. Diego na nzambete. Bokte ba ma change à ma bête devant nzambe. Nzambe ma change à ma bête la tanga Bible matin soir. Ndio sala ba tu ma bête mutu maka di mala mukila ba ke yo sala na ma bête.
Nene osala batu mabete na edaka batu na soutenaka batu. Bato oso bazanga na babana yo kuyi kozanga te pona motemo ozala ngo no toucha pa ba toucha te. Sara yo katolo na bete. O toucha pa ba toucha te. Sara tu vas payer. J'ai pas la force de te maudire. Car la Bible nous dit ne maudis point. Car toi-même tu seras maudit. Ici l'Éternel qui te parle, Sarah. Sarah, c'est le commencement, Sarah. Tu vas le payer. Je t'ai appelé plusieurs fois pour te parler pour ce que tu avais fait à vos fils. Oh, à ce moment-là, non. Madame, elle avait tellement désabonné. Elle a dit, tu t'as là, ce sola. Bah, nous, comme on a ma fingate. Bah, tu as Sony. Bon, comme si Congo la Sony. À ta fois, c'est le qui. Sambe ya nzambe nga na fois, tu n'as pas vraiment ma kolongulu. Na tambola ma kolongulu. Bozo Congo. Mais la simba nzambe. Le la sanga moto na zali. Asali bana na mazo bazali. Bino na masonge na bino. Nzambe makala na bango ya moto mabanga ya nzambe Sara. Nikolo na tika ko sambela. La famille Jézabel. La famille Jézabel. T'as épousé ton fils. Et aussi de ta vie. Dieu Gorobali ya Sony. Ozokita mwasi na la tala kama sumu. Mukolonga na bandi ko la Dieu na mona kimte yambaki téléphone. Okwali ko swala ngata ndenge moko ke mama. No Diego. Naza mama oya talo pa bota yo. Diego amobali. Mwata zo saka no pona ni musala ya tena sembo. Pour mwata zo lesa yo. Diego réveille-toi. C'est une femme de malheur cette femme. C'est une femme de malheur, ce qu'elle a fait à mon fils. Imagine-toi si moi, elle a coupé. Imaginez-vous, s'il vous plaît, imaginez-vous. Il y a les gens qui vont dire pourquoi vous criez comme ça, madame. Parce que vous n'avez pas vécu ce que moi je vis. Parce que vous n'avez pas l'émotion. Ce que mon fils avait. Vous connaissez les enfants de Repano, s'il vous plaît. Vous connaissez les enfants de Repano, comment ils sont. Merci, maman, merci. Pardon. Sarah, tu connais pas mes souffrances. Tu as failli faire tuer mon fils avec le fun de faire du beau là. Sarah, tu vas le payer ça. Toi là, tu vas le payer, je te regarde. Beaucoup, maman. Je te regarde, tu vois mes yeux, ça fixe ton regard qui est bâti comme un chien. Merci. Comme un chien. Merci, maman. Message commis. Ayokiyo, dans un posté vidéo Kasiko. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci, au revoir. C'était trop, en fait. On te comprend, maman. Okay. D'accord, Merci beaucoup, Mida. Merci, maman. Que Dieu te bénisse, merci. Soyez bénis. Amen. Ok. Voilà mes abonnés de cœur. Message, bah, on va comprendre bien, te, bamsou, comprendre, on va comprendre bien, te. En fait, maman, alinga lo baboye. Bandara tout le temps qu'on benga Sarah pour appeler ses conseils, tant que ba maman ba benga s'auto recevoir ba appel, partout appeler sa ba conseil. Tout ça là, ba makam internet, mais ça bateau a benga juste pour appeler sa conseil, ba l'acception vindenge zali. Pour biso tout monde, biso to ya na biso to sala makam na biso nde YouTube za église te, to ya ka to lobaka. Toloba o esenga toloba ba misusu to yaka to kotela ba musicien zo finga batu pona ba musicien eza pe na bato avana banda ko batala rabiso o to benga ba mes abonnés ba téléspectateurs o balanda biso benga biso pona pe biso conseil tant que maman abenga pe Sarah na ndenge na ye mama abenga Sarah apesa ye conseil na ndenga bana ko finga nana ketchup Sarah akatela ki téléphone bwana benga ki na privé na numéro ya mwana na ya mobile mwana ngwaza SS Sarah katela ki téléphone. Après, aye kozela mko Sarah bane ko sa di amone Sarah na dira kabi ah comme ça en direct atiepe appel batunyo so ba benga tikanga na sa nini na benga na PC conseil en plein heure. Abengi pe Sarah na numéro peka ya mwana na ye na WhatsApp abengi Sarah mbamo Sarah tango ayambika tema Sarah yebi ya numéro wana ebenga ka PC ba conseil nde mama lobi Sarah zimba moko photo WhatsApp ya mama ngo po benga ki na WhatsApp photo mwana ni wa SS zaki na profil ba moko nde Sarah zaki en direct na ba fana faire rigola nde banda ko kumisi banda olanda ye Sarah jusqu'au yo téléphone adlakisi siko na public botala mwa mobala zo menasenga aboma ngai koyo bande pe ko landa mama oya bengi bande ko landa na bana na yeba ni pe ba comprendre lingala na mwana pe o SS ande ko landa nde bande olanda na TV nde koyo mwana oya mama oya ya SS wana atali amoni ke Sarah lobi botala mwa mobile oyo
azolinga menace nga bomange salisko mwana ko bango boni bana biso apoto ba kapena fragile bana biso apoto zaka bana SST bana SS baza plus fragile ya biso pe apoto bana bonka fragile so kosele likambo au banga vous comprendre ba bangaka ne même moi nanga moi ça so comme na kuti mai na kuizi belo moi so pas risana pourquoi t'as fait maman j'ai pas fait aleli mba moko po ayebi ken ngate mna sali mais maman lobinga mna sali aleli bazala fragile bana na biso awa nde mwana mama otanga monike Sarah kosele makamba en public atie photo na ye ya WhatsApp po mama na ya bengelaki Sarah posa ngo écran bo tala mwa mobalo azo menacer nga po asala nga mabe abomanga mwana siko abangi alinga asala crise mama na inda yemba mwa bani ko pomper bakisi ya bana SS wana nde mwana ayako zonga normal après batu bakomi siko ko benga temeza ki numéro ya WhatsApp na photo ya mwana ngo batu bakomo benga siko mwana ngo na téléphone na ye bazo menacer ye siko mama pe akoma ko lela kaka ko lobaka ka pona Sarah ke nzamba ko futa ye lobanga na benga ki pona sala ye mabe azui numéro mwana nga na photo mwana nga a exposer mwana nga banjolela parce que mission na yokati lelo ezalika na chaîne Sarah et sala mwana bien te mwana so amonya mwana sko akaisa netike batu ba mone bandi aza bandi alinga boma Sarah to la bana a poto bazana bango bongo en plus aza mwana aza malamu te ana maladie donc esala ka netiko et comment osala mwana ana trouble na mutu so atale mission ana donc en fait oh mama linga loba yango na éclaircir po bato balanda kite balanda yango alobi ke Sarah alela kana komba Sarah po Sarah kosela mwana ne makambuka aza bandi ao menacer azo benga kai po a menacer acha photo mwana na internet na numéro mwana afficha ti lelo mwana lela yango ye pa lelaka encore Sarah sera bon po CP ça ba fana faire rigola o banda ya kolande en direct et tout a kosela mwana makambi ya lela apeka na komba Sarah et lelo ta on fait rigola bengani Sarah nde yango siko ya abengi po loba ke Sarah masumu oyo yo banda ko sala ko finga bat na mwana nga innocent o exposa ye o loba kalinga boma yo e nzamba futi yo et lelo asepeli merci na batutu bolandami de la Taylor babi Laetitia la petite Géloise obaina boaka yo na boaki yo kande zalaka donc voilà la congolaise LKM na boaki yo Rose la warrior na boaki yo Fiston Ngisani na boaki yo Blessing batutu Jit Matondo Dana Swag TV bino tuna linga bino Marva ma voix bino tuna linga bino Ikoma Josepha bino tuna boaki bino batutu bolanda ami de la Taylor donc merci